Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ilele soli bosona bino. Kombakisa kaka un de plus no kola kotia katinanga. Ni nenga kina loba mukwa lelo. Lelo na olobela likamba ba prophète. Ya solo tozali na kati na mokilo yo. Prophétie, prophète, azali musaleli na nzambe. Kasi lelo tokomona bongo te. Lelo tokomona bongo te. Bana na nzambe toboye koyoka liloba na nzambe tokomi kolanda masapo. Na kolanda masapo etindi ete ya solo ba profete ya lokuta babimi ebele bamemi kufa molili minyoko na kati na bana nzambe. Bamemi division, bamemi ene, bamemi trouble. Me kasi nzambe na lola alobi nini na oyo bango baza kosala butumwe na kati na mabota na bana na nzambe. Soki toke na Jérémie 23:16 eza koloba na biso nini? Ici parle l'Éternel des armées. N'écoute pas les paroles de ces prophètes qui vous prophétisa. Il vous entraîna à des choses de néant, en disant les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuter les desseins de son cœur, et vous les comprendrez dans la suite du temps. C'est la parole de l'Éternel. Liloba na nzambe eza koloba na biso soko bandi nango na ebandeli kino na 25 tina suka otala ndenge nzambe aza koloba mpo na baprofete mpe mpo na bapaster ndenge babungisi bana na nzambe. Ndenge bamemi mabe na kati na bana nzambe. Nesika baenseigner bana na nzambe, liloba na nzambe, bakoma koenseigner bana na nzambe oyo ezali ya bonzambe te. Nesika bapaster bazwa soin ya babrebi, bapaster bakozali soin ya babrebi te, bakomi kobungisa bana na nzambe. Me nzambe alobi ete bikelamu ezali ya ye, oyo atindaki mwana esumasi akufa po te biso lelo tozwa bomoi, akotika libota na bana na ye te, akokamba bango kaka. Mpe akoresusite kaka na kati na bango bapaster mpe na baprofete oyo esengeli bakamba mabota na bana na nzambe. Lelo tokoboya koyoka liloba na nzambe, me kasi tokolinga toyoka baprofesi. Soki toki ke kuna profete wana mpenza profetizaka, ndeko nango komona bato nyonso tokimi mbangu toke kuna. Kasi eloko tokobosana, profesi ya nzambe ekendaka bisika na mbindo te. Profesi ya nzambe eyaka na 2. Ubi ezotaliso nzela na bomoi, to ezotaliso nzela na kufa. Alo soki ozotambola na kati na désordre, otambola na kati na mbindo na yo, otambola na kati na mabe, mozozela profesi ya nzambe ya lolenge eza normal. Ya normal te. Nazotambola na kati na bosoto, me naozela profesi ya malamu ya ponanga. Nazotambola na kati na kufa, me naozela profesi ya kitoko ya kati nanga. Ndeko nange koya te. Ekoya te. Yango nzambe aza koloba ba profeta lokuta po nani bozokende kobebisa mitema bana na nzambe, po nani bozokende kobungisa bana na nzambe, po nani bozomema molina kati na bana na nzambe na ba profesia lokuta. Oyeba histoire ya mwana mwasi wana eleka bambula na bambula to babetela yo yo kobongola ngo profesi eza makanisa motema na yo. Oyeba histoire ya tata wana o comprena ye oyeba kaye to muninga moko abetela ko lisolo yo ke kobongola ngo ekomi profesi. Pona ni toko bungisa libota na bana nzambe, pona ni toko mema mabe, me nzambe alobi nesika batalisa bana nzambe bomoi ke ndeko nanga oza kotambola na nzela mabe. Profe nzambe atininga na yebiso bongola motema, bongola banzela na yo, bongola makambo za kosala, tika banzela no za kotambola te. Yo bandi ko profetia likola mutwana, nzamba ko pambola yo, nzamba ko kokisela yo, nzamba lobi kutu eloko za koluka ko peso yango. Lolenge ni nzamba ko peso eloko, yo zana una kati na mbindo. Nzambo bisunga nzambo nga na ebine bia sala kana kati na bosoto te. Nzambo nga na ebine ya sala kana kati na désordre te. Nzambo nga na ebi ya sala kabisika na kufa te. Liloba neza koloba na biso, loboko neza la kamokuse te, mabe na biso. Ana posa kopambola, me kopambola bisikani.
alo ya kotinda profete ya koloba longwa na nzela mabe, longwa na nzela na kufa, soko za continue liwa mute kolanda yo. Wana ezali profesi ya Nzambe. Po Nzambe akorishaka biso. Posa na ebiso soto bika. Posa na ebiso soto longwa na mabe. Posa na ebiso soto tamba na nzela na bomoi. Yango nde ezaka pasi susi ya Nzambe. Kasi lelo tokomona bongo te ndeko nanga. Lelo tokomona bongo te na ba profeti na biso. Lelo makambo tokomona lelo tokoyeba te soki ezali eloko nini. Ba profeti bakomi koya na lokuta. Ye bandi pe lelo te. Makomi na Nzambe ezotalisa biso. Na Jérémie. Ba pense na bango, makanisi na bango, ba posa mitema na bango. Yango bazali koloba, baye koloba na part Nzambe. Na part Nzambe te. Liloba na Nzambe eza koloba na biso nini? Nzambe aza koloba nini? Nani oyo asistaki na conseil ya Éternel? Nani atiaki matoi na ye pona koyoka Nzambe? Nani oyo atiaki mayele ne pona koyoka mongongo na Nzambe po Nzambe alobela ye? Na kati na ba profete ebele, Nzambe alobaka na ite. Nzambe alobaka na ite. Nzambe alobaka na ba oyo bazali kotia matoi na bango po Nzambe alobela bango. Ba oyo bazali kotambola na kati na bonzambe. Ba oyo bazali kotambola na crainte ya Nzambe. Nde Nzambe alobelaka bango. Kasi ba profete mingi lelo toza komona matoi na bango ekangama epa Nzambe. Matoi na bango kutu Nzambe bayokaka ete. Po Nzambe akolobela bango te po bango moko baza na kati na mabe. Alo tande babongisi bambomo ya bana Nzambe. Tande babebisi mabota na bana Nzambe. Tande bamemi minyoko kati ya bomo ya bana Nzambe. Tande bamemi désordre na bomo ya bana Nzambe. Ba prophète obiso lelo tokoma kolanda. Ba prophète o lelo biso tokoma kondimela. Ba prophète o lelo ba okopesa bana Nzambe solution te. Ba memi haine, ba memi division, ba memi trouble, ba zangisi kimi esengo. Likolo na ba message ya lokuta. Likolo ba message za kopesa Nzambe gloire te. Likolo ba message za ko glorifier Nzambe te. Ndeko na ngai, yo muto tia motema no kati na ba prophète. Prophète na biso na za suka. Prophète na biso a prophétiser ratakate. Solution ni nozwa sima ya kokumisa ma prophétie na ye. Mais Nzambe za koba quand il se révèle c'est juste et net. Et puis Nzambe tango se révélaka. Eza po etaza kopesa vision na provision. Prophète a réussi que maman nazali ndoki. Nasima kindoki a maman na bino. Asalela yo nini pose solution. Aloba no kaka sambela. Azongi so kaka isusu kane loko ifala banda na yo liboso. Me abebisi motema na yo. Abebisi makanisi na yo. Abungisi kimia na yo. Abungisi esengo na yo. Amemeli yo trouble. Tala ndenge baza ko détruire mabuta bana Nzambe. Akangi sko na captif na ye. Asi akutio na condamnation. Okomi esclave na ye sans que omiyeba. Bana na Nzambe. Bolamuka. Nzambe anaposa kobikisa. Yo mutu balobete. Ba prophétie ba pesa yo ya ndenge na ndenge. Oganya nini na kati ndeko nanga. Yo mutu otamba na lokuta. Yo mutu otamba na kimuyibi. Yo mutu otamba na kindumba. Yo mutu otamba na makambo ya salite. Bandako ya molili. Bandako ya kufa. Me prophétie ya Nzambe zako ya likona bomo ino. Pe yo ndimi yango. Yo moko fo mitala nano. Prophétie ba yelinga. Est-ce que uti epa Nzambe? To eza mutu amemeli ngaka pona komema kufa kati na nga. Po nga moko deja naza na kati na mabe. Nga moko na otamba na kati na mabe. Ngai moko bomo inangeza dine te. Po Nzambe amona ya kolobela nga. Ki akopambola nga tandiske nga moko naza na kati na mabe. Soke yaki profesi ke. Nzambe aza koloba. Tika banzelo za kotambola. Tika makambo za kosala. Tika makambo liko simba. Nzambe aza kofrape yo. Wana fuka mabondela Nzambe. Loba Nzambe zwa lokumu. Ya solo message otepa na yo. Po mutu ayebi ngai te. Na otambola mabe. Na otambola na kufa. Na otambola makambo ya mbindo. Nzambe sunganga na longwa na mabe oyo. Po ba profete ya solo ndeko nanga bazali. Oyo batia matoi na bango epa Nzambe. Oyo batia écoute na bango Nzambe alobela bango. Oyo bandima kolobet ba oyo bazali kotamba na crainte ya Nzambe. Bo bazali kotambola na volonté ya Nzambe. Nzambe aza ko utiliser bango. Bazali ndeko nanga. Kasi mingi bazali ya Nzambe te. Katika koyamba biyamba yamba.
okoya kozwa malédiction mosusu ya nzambe soki nzambe akondane ndeko na nga nani akodelivre yo. Nga nalobaka mokili kondane nonga, mokili nyata na yo nga, mokili milie na yo nga, me soki nzambe nano aimilie nga te nana kimia kati na nga, nana esengo kati na nga. Mpo nayebi ete tango mokili koko emilie yo, mokili koko nyata yo, me nzambe soki akoti likambo na yo etikaka ba confusion. Siko ndeko na nga yo na kati na mbindo, yo na kati na mabe, yo miyebi ke naza oza no juste te, oza kokima sima ba prophète, ozo kende koluka bomoi tozo kende koluka kufa, ozo kende koluka lobiko tozo kende koluka malédiction. Nzamba lobi kanda na eko za likolo na bango. Nzamba lobi ba prophète bazaya ko détruire bino, ba prophète bazaya ko ela bino bandoto alokuta, bakanisa mitema na bango, bakani balobi baloti bareve, nzamba lobeli bango lokuta, nzamba lobi batona lokuta. Boko yeba bango avec le temps po kanda na nzambe evandi likolo na bango. Pona nini babungisi bana na nzambe, ba détruire mabota na nzambe. Lelo ba détruire mabala boni, ba détruire mabota boni, ba détruire bilenge basi boni, bilenge mibali boni, ba bebisi bana boni. Na ba prophétie à lokuta, na ba intérêt na bango, na ba profit na bango, na ba bénéfice na bango. Milimo na bana nzambe telengani, milimo na bana nzambe zangi kimia, milimo na bana na nzambe tamboli likolo na kufa. Likolo na likolo ba prophète oyo nzambe atinda te. Lelo so toke na mboka na biso, tala ba prophète batondi bipai na bipai. Ne sika bana na nzambe bakende koluka bonzambe, basa okende koluka ba prophétie. Ndeko na ngai muto bande kolanda ba prophète bandakala. O ganya nini na kati na bango? Po nzambe soki apesi vision apesaka na provision. Bayebi soki noko nonde ndoki, mama na yo ndoki, tata mwasi no ndoki, na sima na yango apesa yo solution. Apesa solution atinda nini? Sambela. Na esika loba te ndeko na ngai, sambela, lukelo ngya nzambe, nzambe ko confondre banguna na yo. Esika nzambe alobela kabiso. Metangu yo eko mema trouble na kati na bana na nzambe. O eko mema trouble na mabota mususu. Eya na mabota mususu kutu misu baboya ko sambela. Likola nini? Prophète o mema désordre na libota na bana bato. Prophète o mema lokuta na libota bana. O mema lokuta na mabota bana na nzambe. Nzamba lobi kanda neza likolo na bino. Ata lelo toko mona ngona note. Ata lelo na to moni yango te. Mais avec le temps toko mona yango. Ya motu ya lobiko wa mutu eyakana maboko na ye na lobaka yango. Renoncer na mabe. Renoncer na banzela na kufa. Renoncer na nyose ezali gloire na nzambe te. Nzamba ko justifier yo. Oza kutu na temps prophétie te. Oza kutu na besoin prophétie te. Kaka ndengo tiki mabe, nzamba ko intervenir na nyoso. Ezala ndoki ya famille na bino akangaka yo, nzamba ko intervenir. Ata nani yango alobaka yo eloko moko te, nzamba tanke yo bimi na kati na mabe, nzamba asalaka. Po ya asalaka bisika na kufa te, asalaka bisika na mbindo te, asalaka bisika na désordre te, nzamba asalaka bisika na bomoi. Kasi ndeko na nga na koloba te ba prophète ya solo bazali te. E ali na ba prophète oyo matoi na bango ezalaka na pona koyoka mungongo na nzambe. Matoi na bango ezalaka bayoka nini nzambe aza kolobela bango. Bazali ndeko na nga. Pe ba prophète lolenge wana bayaka kozongisa bana nzambe na se na makolo na nzambe. Ba prophète wana bayaka kotalisa bana na nzambe comment marcher dans la volonté de Dieu. Ozaki kotamba na nzela na kufa akoya na message pa ebisio ndeko nanga nzelo zo tambola nzamba alingi yango te. Akomemelo message ya kimia te. Akoyelo pe message ya trouble te. Me akoyeba ko corriger yo na kati na bonzambe pe yo moko ko sosole te ya solo o ya zali ya nzambe. Ba prophète nzambe bazali. O nzambe atindaka kende kolobela peuple nanga.
lokola ba prophète Jérémie kende kotalisa bana nga balanda ba prophète ya lokuta te o bazali koyela bango bandoto ya lokuta o batindi bana na nga bakende kofukamela banzambe na bala lelo ndeko na ngai bana boni bandeko boni lelo bakomi kofukamela banzambe na bala likola kolanda ba prophétie prophète na biso anazaka spécial prophète na biso soka lobelo erataka te nini wana erataka te telema sosola prophète na bina soka lobi erataka te nini wana erataka te a prophétisaki makambo nini oyo erataka te est-ce que makambo azo prophétiser mpo na yo eza vraiment ya volonté ya nzambe mpo nzambe alobi prophétie nyonso toyeba koexamine yango tangu yo yambaka ba prophétie nzambe ayeli na ba prophète ovandaka penzo lobi te nzambe na mitala nanu nga Josiane na bomoi na ngande na kotambola message o penze ezali ya nzambe to ya nzambe te to ndimaka bindimela te to yambaka kabiyambela te to ambrasaka nyonso te to telema mpe tobomeka koexamine nyonso ezali ya nzambe te surtout na ta na biso oyo ebandi mpe lelo te soki totali yango bana nzambe akende kofukamela banzambe na bala likola baprofete na bamessage na bango ya lokuta na bamessage na bango ya kokosa bango na bamessage ezali kozangisa bana na nzambe kimia bayeli bango trouble bana na nzambe akomi kokenda banzela na mabunga ope bazalaki na kati na mabe esika bainterpele bango ke bazotambola mabe bazobisa ke kimia na nzambe kozala likolo na bino koma bino bato botambola na kati na mabe kimia na nzambe eza na kati na bino bino bato botambola na kati na désordre lolenge ni kimia na nzambe eza na kati na bino bino bato boza kotosa makomi na nzambe te lolenge ni kimia na nzambe kozala kati na bino ndeko na nga tososola makomi ya nzambe eza simple nga na otosa ngai loba na nzambe te na otamba na nga na ba désordre na nga me na ozela kimia na nzambe epesamela nga na lolenge nini koyina nga kofinga nga koboma nga komema makambo ya lokuta nga kodivize bato nga kozala double identité nga epai koto naza mutu malamu koto na mutu mabe koto naza mutu mabe koto mutu malamu me na ozela kimia na nzambe ezala kati na nga totika bilandalanda totika biyoka toyoka oyo ezali nzambe aza kolobela biso nzambe aedikaka biso selo makomi na ye tambola selo volonté na ye ndeko na nga sozo tambola kati na volonté ya nzambe ezala Goliate nini ya bomoi no atelema akweyaka ezala nani akweyaka parce que oza na kati na volonté ya nzambe de liboso yoku to telema yasi atelemaki liboso no mpo nini ayebi ke oyo azali ya ngai sikoyo ndeko na ngoza no na kati ya volonté ya nzambe te mozozela baprofesie ebima mpo na bomoi na yo bolengo ozotambwisa bomoi na yo ezopesa nzambe gloire mpo nzambe atinda baprofesie ozozela ya bénédiction ya makambo ya kitoko nzambe azopambola nga nzambe azokokisela nga nzambe azopesa nga ya nyonso eske oza na kati na volonté ya nzambe tozozela baprofete ya lokuta baya koescroke yo baya kotrouble yo baya komemelo mabe baya kozangisa okima esengo lelo boni oyo baza kolela ndeko na nga lelo boni oyo bazali koregrete boni lelo bazali so komiyeba te bakosala nini bapanza bamema mabe na mabota poni profete na biso aprofetizaki profete na biso alobaki profete na biso atalisaki biso lelo baza kolela baza koregrete boni baoregrete mabala boni baoregrete bana na bango bakoma lelo bashege boni lelo bakoma koregrete vi bazalaka nango ebeba likola baprofete ya lokuta tokeba yaka kaka koregrete na retard profete wana akosanga profete wana alobelanga makambo ya lokuta yo nyonso alobaka elwa na ndoka seza ya solo lelo tala kuta ezalaka nango bongo te boni lelo baza kolela boni lelo baza koregrete mama mobala na mobali na yo ye mutu akobala yo ye mutu akosalelo makambo ya minene lelo bakoma kolela mama mobala na mobali na yo te wana aza ndoka ya famille ayaka kofrene yo na vie boni lelo baza koregrete mwasi wana aza mwasi na yo te mwasi wana mutu aza kofrene yo na vie boni lelo baza koregrete mwasi wana aza mwasi na yo mpapa mwasi wana mpenza so kobali mutu akopambola na vie boni lelo baza koregrete baprofesi ya lokuta
voyage wana oza kokende na ndeko boni lelo ba voyage baza ko regretter. Bana na baza bandoki bango nde baza ko freiner yo, boni lelo bakoma ko regretter. Bana na bango lelo bakola bakoma batata mine ba mama minene ba pambo ama batombo ama papa lelo akoma ko lela to mama akoma ko regretter. Likola ba professeur lokuta boni lelo misale beba ba relation beba ba makambo bango sa kitoko ebeba likolani ba professeur lokuta. Prophète na biso lobaka yekuta lobaka. Est-ce que prophète na yo azalaki kotia matoi ne pa nzambe, azalaki vraiment présence nzambe? To amona ke loko moko kati na lobite tika na prophétiser pona mutoyo na yebi mwa ndambo na yebi histoire ne ndambo pona gagner loko na nango posa. Boni lelo baza kolela so bazongisa mokili sima bakokende kutata na beglise wana te, bakokende ku bakotia kutata makolo mokete. Boni lelo ndeko nanga tobungisa mate ba prophète nyonso yo na yebite se komama na Bible bakobanda kosengo nanu ba date de naissance bakombo tata ya mama. Me boza kokosa boza komiteka bandeko nanga, boza komiteka ezale loko moko te o monguna salelaka lokola date de naissance po eza jour yo kotaka na mokili. Na mama na bino botama mokolo nini, papa na bino bota mokolo nini, bongo yaya na yo yo anape prophète ndeko nanga na botama mokolo boy. Kasi o sacrifier ndeko na yo ata akufi na musuni te me na molimo asobomie opesi dato mokili présence de monde samaka na kati na mokili oyo. Na mokili babi ke esprit tel ye na mokili oyo, esprit tel ekoti na mokili oyo. Yesu masatanga botami balobi ba mage étoile balobi non, ba mona ke étoile babi non, étoile soke bimi ezali puissance moko ye na mokili. Ndeko nanga date de naissance ba pesa kango bi pesela te. Tokeba totala nde mabote baby sami, totande mabote bungi sami, totande mabote ezangi kimia. Nzambo to confessa kaza nzambe a trouble te, a nzambe a division te, a nzambe a kopanza bato te, me aza nzambe a unité. Ye alobi ayaki kopesa bomoi amemela biso kufa te. Alo soko moni ba prophète baza komemela bino trouble, ba yebi komemela biso ba message ya ba message eza ko simba na bino te. Ozo tambola na kati na mazo memelo message ya kimia, ozo tambola na kimia mazo memelo message ya trouble. Ndeko nanga telema sosola ke o ezali nzambe te na koyoka ngo te. Pe lelo tokomona bango ndenge nzambe zo finir na bango. Luka ba prophète ebele ya 20 ans passé, ya 25 ans passé. Lo lenge babomo ina bango ezo kena ko baby sama parce que liloba nzambe lobi nini, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il a accompli, exécuté les desseins de son cœur. Bongo yo iloba nanga ndeko nanga nzambe ashatiaka te. Tokeba ndeko nanga tozala kenge nzambe ashatiaka. Tokomona iloba prophète ebele de babomo ina bango eza kotambola likolo na nini babungisa milimo ya bana nzambe. Me lokola nzambe aza juste fidèle a justifia kabo ya ye ayeba nde ko défendre bango akotaka makambo ya bao ya ye, nzambe na telemaka pona kokangola yo muto mibonza na kati na bango. Yo muto mona kalokola sa prophète liloba na nzambe ezali te okoka kosambela te okoka kosala eloko moko te. Yeba pe ebele bazali ya lokota ebele matoi na bango ezalaka epa nzambe te, me matoi na bango ezali epa nzambe abala. Alo lokola yo ndimi kolanda banzambe na bala, landa bango kozali futi ya banzambe na bala. Me soko ozali kolanda ba prophète bazali ya nzambe o batiaka matoi na bango epa nzambe, okozali futi ya bonzambe. Nzambe alobi akotraite mutu na mutu selo misala na ye. Ondimeli ba prophète batia matoi na bango epa nzambe, okozwa biyano. Ondimeli ba prophète batia ba matoi na bango na banzambe na bala, okozwa biyano. Ndeko na ngai mitala mi examine yo moko nazo tambola lolenge nini bomo inangeza lolenge nini bomo inanga na bandaki yango pe kino lelo soko zali juste miso nzambe. Nzamba kotinda message ya solo na bomo inayo. Kasi soko tali bomo ndongeza kotambwisama na kati na mbindo na kufu mozozela message ya bonzambe yeba ke ba message ko utana banzambe na bala pe komemelo kufa pe molili.
tikete nzambe na lola pambola bino mokeli na likolo na se mopesi pe mapebo moi oya lobaka ete liloba na ye eza lolenge mbula soke bimi kine kokisa bilaka na yango apambola bino amonisa makati na bino bosenga na bino akokisa yo ayebi bino malamu nga na yebi mutu moko te tikete nzambe na lola zwa lokumu na onde konosa kozwa tango ya koilanda video nzamba kozanga kopambola yo te que Dieu vous bénisse merci beaucoup.